Hello, welcome to Lingala Institute. This Lingala lesson is another listening and speaking lesson. A girl named Premiere Dame will be talking about Lingala Institute. I have extracted and translated a few sentences from her message. Oui, voilà Adrienne, Première Dame une fois de plus, juste pour nous signaler que Lingala Institute ezali YouTube ya batu nyonso to baloba Lingala. So loba Lingala netinga, Lingala Institute eza vraiment ya you. Donc bozo on exibajete peut-être you pozo ta la vidéo au ermo ba moy anglais et qu'on comprenne ngo bien te le cacao cabo bien pe muto ta la ngoza na France, Belgique, Paris. O lingua apprendre anglais Lingala Institute eza wana pour na biso ko aider biso vraiment bato balinko ko apprendre anglais. Voilà, Lingala Institute yangwane ye na ba leçon, tala ba leçon ou écouper ça en plus ou apprendre sous ça ta sou ko apprendre un moment comme balé par jour, tu vois que ekosunga yo. So tali vidéo oyo yekola ba mot en anglais. So le ba Lingala c'est bon, mais yekola ba mot en anglais. So le ba anglais ngwa apprendre Lingala pe c'est bon. Yekola ba mot ya Lingala. Donc Lingala Institute yangwane za pona biso, biso surtout bato ya Mangala tout soutenir en haut. Voilà, c'est ça quoi. C'était bien Adrienne Première Dame okoko lukanga pe na YouTube nanga justement kombo nango Première Dame look na laksa ba maman comment ko s'habiller pe kolata pe comment ko sala ba maquillage ya bien na ba soirée. Alors merci, bisous balandi Lingala Institute. Bye bye.